mwana pe aye na mokonzi 18 ans yaya te leki te kaka ye na lipasa na leki na bango na si me musa tika mulongo ya songo yaya toloba te toyebi papa Soriano papa ya Moïse Katou toyebi papa Bemba Saolona papa ya Jean-Pierre Ben toyebi papa Tshisekedi wa Mulumba papa ya Fa bongo ya Martin Fayulu na est-ce que c'est problème? Ya Bemba kufate akufate ya Fati akufate akufate ya pe ya Yeso ki akufa aloba kombona bakunda ye wa ekoyede biso tosasu na matata te na mbo po toyebi Kabila tokoyi na 18 tata na ye mama na ye toboyi mpe toyemba yango na Martin Fa. C'est bien votre journaliste Ali Raphaël Kengele, le défenseur du bien. Bote Mbote, vous êtes sur la chaîne Émergence, une chaîne qui vous pousse à aller vers le haut. Abonnez-vous très nombreux à notre chaîne et surtout, mettez une pouce. Awana Émergence One TV avec Saint Thomas Bukamona Bukakukila par rapport à Évangile. Au contraire, toyebaka niwa na maboko ya maréchal Mobutu kokana te Mobutu kokoma muko. Mais toye komona mwana tata sa kufi o mwana na toloba te o mwana pa ye na bukonzi 18 ans yaya te leki te kaka ye na lipasa na leki na bango na si mais musa tika mulongo ya songo bakenda wa yaya toloba te toyebi papa Soriano papa ya Moïse Katou toyebi papa Bemba Saolona papa ya Jean-Pierre Ben toyebi papa Tshisekedi wa Mulumba papa ya Fa bongo ya Martin Fayulu na Marie Paul a Siliki. Est-ce que c'est problème? Ya Bemba kufate ya Fati akufate ya pe ya Yeso ki akufa aloba kombona bakunda ye wa ekoyede biso tosasu na matata te na mbo po toyembi Kabila tokoyi na 18 tata na ye mama na ye toboyi mpe toyemba yango na Martin Fa Fati pe siko yo soki olobi bongo ekomi ya koswana batu bako est-ce que nga mutako olobela nga tata nanga ngai moko na kotanga kombona bakunda ye na Kinsuka tombo ebu ya mama na kitambo kutu na uti kosala ngo lobi donc soko tuni nga lelo na koyebisa yo ke tata botanga abotamaki le 9 juillet 1953 en Équateur décédé le 7 juin 1990 jour Cameroun à Obama Argentine 1-0 coup de tête ya François Manbi est-ce que Martin Fayulu ebi mamo na olo parce que Martin en 1956 akobunga image ya tatana yaya Évangile la pièce contre tokoloba bose okotuna ngu soko boyi kende libanda yaya sénateur à fille Bape Singa champion soko ningo tuna champion pour nini tuna capitaine de l'équipe Okiseka capitaine de l'équipe gardien du temps Mwana Bute champion likambo mabe na kati ezali mais comment tozovanda na bato toyeba source na bango te un lelo soya ofingela biso mokonzi ya mboka yaya même matin so babi démocratie yango ezali est-ce que bosi boyoka na monoko ya président Gilles Mopatin bosi boyoka placebo bosi boyoka loba na mokonzi moko inconscient ma combien plus forte raison bato balobango pas chef de l'état vraiment wana nde bokundi mais tribalisme oh il fallait botomboli yango te FCC
Fayoulou contre le Congo. FCC. Fayoulou contre le Congo. Le Congo. Bokoyoke Loko. Ok, signifie ça FCC. Fayoulou contre le Congo. FCC. Ma belle a 4 parlementaires de Bouessawapi. Le lot aux a député impôt. Oh, pourquoi Kabila a 18 ans? Kabila a 18 ans pour que Simba qui n'ait un problème. Kabila Rwandais, Kabila dégage. Et ça peut le quoi les lots? Batu ba quand ça kolomba na fachi chilombo ndeza ko simba problème. Mais il dépêche ça on les liens de l'autre so luka. To déraciner Kabila ake. Et Yokani. Bokoyoke Loko. Peuple congolais to battre la moka. Aimons le Congo et soutenons Fachi, c'est notre sang, c'est notre frère. Amen. C'est notre frère. Amen. Baye kolobali kamouya mini sommet et raté et échoué. C'est que Fachi a coquille diplomatie. Oyokito yokite. Mais ceux qui Fachi a coquille diplomatie. Échec c'est la coalition toté. Mais est-ce que ça problème il y a échec? Et ça problème il y a Makambo to ça dans la Nations Unies. Vrai ou faux? Au moment que le lombo kanyoso bazo préparer Makambo na bango, ça c'est un conflit à Burundi na Rwanda. Il y a Fachi na Katini. Mais eloko nenga na lingaki. Il fallait bango babongisa Makambo na bango, bongo ministre sommet ya ko ça ko salima. Il y a problème à est Fachi a écouté Congo na P10 na coma. Kabila tikela Fachi Congo ya koku na kokufa. Boyebi nene Fachi azwa Congo. Yaya nazwa grâce au mon grand frère nanga zo kata motema. Na mona ne mutabunda na liwa. Ndenge Fachi akuta Congo Kabila tikela ye. Congo ezopema. Voilà ko. Siko akutu pema yeki. Et combien? C'est que l'Iga est ça. Siko makambo yo salama. Yo so mon angote, yo so luka solution dans une année. Papa, non il y a une vérité même dans 5 ans. C'est pas pour rien que mon âme Konzamboka a pris un bilan il y a 10 ans. 86 milliards. Enquête, il y a IGF et Salami. Na problème bancarisation. Une affaire à 25 millions chaque mois. Depuis 2011, 9 mois. 2011 à 2020, Tozana a une affaire il y a 808 mois. 25 millions, une équipe, il y a 50 de personnes Bakabolaka. Il y a FCC. Il y a FCC. Merci Ndekolanga. 10 milliards. Donc Bakabolaka. Donc Bakomisa Congo, Lukongo ya Tatana ba. Bisonde Bapa. Il dépasse FIFA. Peuple congolais Tokolanda Bango Tina Souka. Mais Nazoye Bisayo Tisikoyo. Nous sommes encore dans les bons. Voilà. Baolela, Yaya Moutako Sayola. Soko moni sénateur avia kotaki na salle. Batunie na libanda. Naoza la sénateur Fachi Mukonzo ponini. Boyobi réponse. Ala mona chez Choumetre na Fachi. Fachi Muko. Ala mona chez Choumetre na Fachi. C'est ça. Yango bomona ki ya kotaki na ka. Parce que yebisanga nenga yaki akosala nini. Voilà pourquoi nanga yebisa biso. Bande konanga to batela kiso. Mais to vivre politique likolo ya lisu. Kobanga loko te. Ya caméra bimimboka te. Asana ela santrenga. Basali be examen ba kutata malaria implice. Kala mingi te faso. Koyoka makambo lokutate. Batela na yokinya. Que le Dieu du ciel abattre la Congo. Mais la joie est que Tokolonga match. Pourquoi Tokolonga ngo tosa dans les bons, tosa dans les biens, oh les lombo que so kende kitoko. Kotuna ngali kamba koliate potoliaki. Mais ndenge to lingela mboka nena ne komi bongote. Il faut to déloger ba mafieux. Bato bakanga kamboka na biso. Il y a problème à exonération. Oyo kango wapi? Te koyo kango lelo 500 conteneurs bloqués. Oyo kango esikanini. C'est que Fachi Mukonza mboka. Zamba batela bino baninga basa bango pe ba continuer il faut. To continuer ko veiller na parlement wana. Parlement ne sana ba kuya mabe. Mais eloko kanga na yebi ba kokoka.
Tofé na bango politique ali sur likolo yali. Vraiment merci bonne journée Samba Batelabino. Na yebi ke bande ko basa bango pe baso continuer. Merci beaucoup parce que Michel Lokia a soutenir Bisso. Ouais. Il y a Michel Lokia a soutenir Bisso. Président dimanche. Dimanche to ça na siège. Dimanche Bisso na matinée. En mémoire, il y a des morts, des martyrs, il y a eu des pèses. Bisso to ça plus valéré que Bangote. Que Bisso to bunda to ça dangerté. To perda baninga. Bao bakenda. Ouais, bouquin. To salane na 14h, ceux qui na 1h, ceux qui 2h batumbaye. Donc le lo batuana bakenda dimanche to kosana bango sous la bénédiction du capitaine de l'équipe, Augustin Kabouya Chilumba. Neto Kosalana, et tout penser pe na ba mort et permettre que Mboka yeba justice c'est ça ni fou. Vraiment merci. Président Yeyo, Samba Batelabino. Merci Moutouni Nganaté communiqué à secrétaire général. Nganaté communiqué à secrétaire général. Merci beaucoup, Bandeko Nanga Lelo, Tokorangete, tu veux faire ça communiquer. Fati béton, béton, béton. Béton, béton. Fati béton, béton. Béton, béton. Fati béton, béton. Béton, béton. C'est-à-dire que dans la mouille, il y a un réveil de conscience. Donc, dans la minute, Oyo, Makamboza Kitoko. Politique est comme elle est. Même côté Kuna Balobito tient assez, on te dit mon lobby qui est tient assez de Dozaki. Alors, la minute, on a communiqué. Dans la minute, Oyo, Tozali ko passer message à mémoire, il y a des combattants et combattantes de Bisso de l'UDPS. Oh, bah tomber dans ce champ de bataille, quel que soit dans la marche, quel que soit dans l'arrestation arbitraire, dans la torture. Donc, ici, Bango, alors, nous allons commémorer journée, il y a le 20 septembre, Oyo et Gozala, na Libana et permanence, na limité. Parce que dans 4 places, c'est Gozalate. Il y a un de 5 millions, à la tapembe, et zola qui ça, Teni à paix, et puis victoire. Dans la minute, Oyo, lobby vendredi, à 13h, bisognon sont limité. Matinée à Kafuka. Boga siko ndenge bandeko wana baleli na munoko ya mbo. Yemoko le chef d'état-major général otobenga général Augustin Kabouya mwana bute kitatala ya moko. Arozala sur place bokoyo kambela na ye. Merci beaucoup na ba combattant nyonso. Merci. Chinois bazo luka pa mama Marie-Claire Sango. OK, na otobengi cour des grands. Na cour des grands. Yaya pesa slogan na bansi aussi déjà ba info. Mais na lingi to sala moi synthèse. Mais na moni on a litro. IDPS viva! Viva! IDPS viva! Viva! IDPS viva! 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 Le grand esprit pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Puisque l'actualité est ça, na Otobengi pour assister à Kanambe na palais de la nation ou soit palais du peuple pardon. Bon on a la Kisabino, ce qui Kabila Kendaki na palais de la nation wana savoir. Mais ndenga ke palais du peuple Muzito na Fayulu baye biso na dia kokambambo. Faut comprendre la politique ndenge zokeni. Puisque c'était prévu. Kanambe Hippolyte n'a Fachi Beton Bakutana mais ça n'a pas pu marcher. Puisqu'il faut comprendre Bakabal. Puisque Bakabal est belé, Bandai Kobetama. Il y a un homme qui va signaler Bisso. Na kati ya sentir na ye. Tout le monde va créer qui déjà va mettre à coup. Autobengi coup d'état na Goma. Puisque Folanda bien. Bakangi bangonyo surtout la minute on les aboye. Il y a un monde qui sommet on les a reportés. Mais d'ici dimanche, Bogoyo qui est salama. Va signaler Bisso Balobini. Balobi, il y a eu préparation d'un coup d'état. Non raté, non événement. Fatibé. Très bien. Il y a eu préparation d'un coup d'état par un certain major dont on garde encore le nom. Na kati ya entourage à Mokonzamboka. Alingi ko bimisa kombo na été. Alobi bazo bomba kombo. Alors balobini dont on garde le nom dans entourage de Félix. Un
commando des 18 gardes républicaines. 9 sont aux arrêts et les autres sont en cavale, déjà localisés. Les camps devraient être effectués à Goma. Il faut bien comprendre. Fati na minute place à ça. Azana ba pareil moi ko ça ba jeter. Ba pesier ba pareil ya que soki olingo sala mouvement ya mabe déjà hier aza déjà alerté. Ya on comprendre pourquoi rencontre on a Kanambe salamité. Puisque Kanambe alinga kutana na mokonzi mboka pourquoi. Alobi Fati a commis très orgueilleux. Au conjoint accord auto signé qui n'a rien déjà en 2023 papa nazo biso batwana baza bandoki soki otali bango mitema na bango baza batu moko jamais bakobetela Kanambe maboko na assemblée muto abomi bandeko na bino lelo nazoka moi auto bengi kabange numbi azolo bakanambe ndeko na ye ndeko wana babomi awa auto bengi katumbe mwaki mais bato babomi bandeko na bango propre baza kobetele maboko na kati ya Sénat. Mais moi je n'arrive pas à comprendre un assassin tout et là on est na rosal na kati ya Sénat puisque ya yebiga masasi na mutu na ye na ba arme mais na kati ya Sénat bomoni alobi na munoko ni toujours na kati ya actualité politique il faut boyeba que non makambo eza bien pourquoi bomoni lobi Denis Sassou Nguesso a bibembesa ka sous des jours te boto bote sikoti lelo Denis Sassou Nguesso azo sala ni bibembela bakomika ebimi elongwe siko ye na minute Sassou Nguesso matanga sesi azo sala ni avion de chasse ezokita na Brazzaville ezali na agenda caché ne mama utoloba comprenez déjà awa Denis Sassou Nguesso aza clair et pas Fati à part nanu bakobetela bino mambo ya za président Union africaine puisque selon ba oto bengi ba journaliste là ba yaka kotuna ezali ba o bake kosolola kuna tende ba bimisaka nyoso yango na selon ba journaliste bango balobini balobi Denis Sassou Nguesso alobi que non ba sololi na mokonzi mboka na o etali basali j'ai à échanger avec le futur président de l'Union africaine sur les grands dossiers politiques, économiques et sociaux. Voilà Denis Sassou Nguesso. Mais carte Zabomote, carte Zaboye. Denis Sassou Nguesso ça clair. A ABC Fati, ceux qui ont comme un dictateur, comment il y a un makasi. Même Gilbert Kankon a l'obakini. A l'obispo il faut comme un dictateur pour peuple c'est les photos comme un boto bote. Il y a un moni. Na makamyo surtout ba sololi. Ça kosenga ete Kanambe il faut l'arrêter. Pourquoi Kanambe arrêter? Na koyebisa bino banda bokonza Fati bandi. Kanambe n'a jamais siégé. Pourquoi il est allé siéger? Plainte avec nous les a maintenus. Bandimi yango balobi eza recevable fondé. L'autre côté, Oazali vice-président et fait patriotique. Tola la terre, tous en a toujours lu sur le gola l'issue. Bah combien le kelo kwasuka? Comment il passe à lobby? Tous en a toujours veillé la 4 assemblée. Puisque Mabunda a été informé par Moutouna Bango que non, Balka par tous les moyens bazong sarosar. Lors avant Mabunda kende kuna boyoka ke loko salami a sengi bolimbisi. Le bito tchana se maman Mabunda to tchana se. Mais mukolo kaka tokoyoka motion. Ndeko le zala mukolo wana cha ya président Ayemba parlement debout et bengani parlement assis. Oui, c'est vrai. Puisque Fati a ça très clair, ayebisa ki lunga. Ndengo zana soki pour améliorer les conditions du peuple congolais. Chez moi, je n'ai qu'à dissoudre le Parlement. Et les remaniements au sein, il y a Otobengi, Nakati à gouvernement. Il y a un bomoni, Fati a la confiance dans mon quitté. Malgré Bazolo, on a départ et d'autres Bazoya. Il y a ça la poste dans Bamote Bolandi, Bahati. Bahati du coup, malgré la FCC, mais tendance n'a ça toujours na Kati à FC. Mais Batouana Babomio, Baboko peut se poste. Nani no ke ici sur solo là Baboko. Dans la politique, tout geste compte. Et le bas papa tient qui se quête. Geste nous c'est ça qu'on compte. Alors qu'est-ce qui se passe? Fatia za grand mukish. Ndenge zawana botika la koyeba yango. Likambu ya recensement eza likambu ya makasi.
J'ai dit, groupe il y a 13 parlementaires. À cause de la proposition à Bango. Donc cela veut dire quoi? Résultat au Bango va salir, on va considérer acteurs politiques, on va considérer grand homme, non, parti politique non surtout. À cause du rapport, on va considérer la Mokonzamboka. Les lois jeudi, on va en assemblée pour proposer. Alors il faut comprendre, Bango peut salir la réforme belée. La carte réforme en Bango et l'autre c'est bel signe les amis balés. Pour ça l'autre bengi recensement et puis réforme ya seni et des droits. Ndenge zawana bazwa élection ezongana des tout. Alors vous devez comprendre, des marches bangonyo surtout basa la fatia ça ko sepela yango. Puisque toza ko luka to ça la réforme. Réforme cela veut dire quoi? Ba kozwa oyo nyo surtout ya kala ba changer yango. Il a fait appel au notable Katangé pour lancer un message au Parlement pour savoir la cause. Dengesabo et John Numbi encerclé, Kabale changé. Déjà dans Katiambo, alors il faut comprendre l'appareil qu'on utilisé. Le John Numbi ferme entouré par des commandos armés avec des machines laser. Il a fait appel au notable Katangé pour lancer un message au Parlement pour savoir la cause. Donc, à Sali, message lobby, à Bengaki, notable à Katanga. Mais notable à Katanga, tout ça qu'on comprend, c'est John Numbi, qui appelle ça qui meeting de pas Christian Goy, pas qu'il ne robot Flaubert Chébé. Donc, les lolis sous John Numbi a commune de Konabino propre. John Numbi a sauvé Mabatu à travers en connivence avec Hippolyte Kanambe, Bino Boza ko protéger. Yamano Monia Bengsaki Bango, à lobby, Bokende Botu dans le Parlement. Qu'est-ce qui se passe? Cause Oya Basoda Oyo, la ferme Nanga, ça devient déjà plus mauvais. Yamano Yoki, Naboyeb Sabino, Moutonio Soto Kometa qui crime. Denis Sassou Soazala qui clair. Ayebisi Fati très clair. À lobby Ndenge Zawana Kosala Bajete. Kanga Bango. Talangande na koma dictateur na ngambu. Lelo na abeta combien de ça? Voilà Denis Sassou. À lobby Tala. Mouta Sakana na tu es président. Tu es mon enfant, tu es mon fils, mais tu es président. Et sache bien que en 2021, quand le président a vu son sinon, tu peux pas ça. Le président Moniana, un militant, plupart aussi, le peuple congolais, il n'a pas du peuple. Parce que Kabila n'a pas dit, à soit qui loumé, moi témoin. Félix Antoine Sekeni Tshilombo Moukoantombolo. Peuple congolais lobby, mais là gagné. Papa, comme la musique n'a pas été, donc la carte de température, mais là gagné. Beta libéré na. Moukoantombolo beta libéré na Mesa. Pour soutenir Rio à 100%. Mais là gagné. Cour de gras, n'importe lobby ango. Yawa na zo kitalelo. On va zo soutenir Rio. Kala la kalawa zo soutenir Rio. Mais la gaine est vers mon bimba. Yoka, balobi boy. Yo il faut comme un dictateur. Dans la seconde comme un président de l'Union africaine, est-ce que vous dirigez avec coalition? L'Union africaine va diriger la coalition. Comment n'engagez nous yosako? D'ailleurs, il y a un zoé bisayo pour la bisona coalition à Bango ici. Alors pour la chité, tout le monde y va on a biso au Jeffrem. Basali grève, tout ça qu'on comprend. Bakangi leader na bino, directeur na bino, bakangi moyibi a ibi. Mais bino tout le monde y va na complicité. Bakoti grève baboyi kosala misala yana tozobenga na Moukoantombolo ndenge basali grève bango nyonso tubalo. C'est bien votre journaliste Ali Raphaël Kengele, le défenseur du bien. Vous êtes sur la chaîne Émergence, une chaîne qui vous pousse à aller vers le haut. Abonnez-vous.
très nombreux à notre chaîne et surtout mettez une pouce. Awana Émergence One TV avec Saint Thomas Bukamona Bukakwikila par rapport à Évangile.